Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, na pesibinombote, na kombo, na Yesu Christo, osalimalamu ndenge oye, na culte oyo, ya pokwa, ya lelo, liboso, ya kende kolala, ba kende kolala, bala mukate, butu, ezali moma moko, ya mystique, ezali moma moko, oyoke, makam mingi, yamabe, esalamaka, yango nde okoki kolala teke, sanke, obosana, losambo, ya pokwa, yango nde, c'est la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas négliger, mais yo de kolangai, okomona na lelo, poete, okomona na susu, ekomi pasi. Yango nde toye poete, tosangana, tozwa quelques minutes, oyo, yango nde na ebisi bino ke ane oyo, zala na habitude ya kotikala, beaucoup plus longtemps, liboso, yankolo, ndeko, nangai, poete, okola, poete, zambe, an, amimonisa kati nabomoina na yo na micro ya pokwa lelo ezali mote Philippe nazali awa ndeko nanga pete yo nanga tobondela pete okobondela yo moko tenga pe na kobondela ndeko nanga yango ndeko nanga soki nano osabona nano te ndeko sabone na yo pona ko appuyer musala oyo soki nano o like te ndenge oyebo like nano ndeko nanga Bo partager, yango na ebisi bino ke ane oyo sala oyo te omona monene na nzambe programme na biso ezali ete tokobondela tokoyoka liloba na nzambe pe tokokota na prière agressive yake to atake pe bango bazali ko atake biso yango nde na ebisi bino ete mutu nyonso o active mode combat spirituel boganga na ba prière botelema na prière yango nde soki bokomi bongo ngai pe nasali mosala ete nzambe akokanisela ngai kozala te ke olembisa priere olamuki tongo tomboki na priere outi mosala okoti ndako otomboki na priere nalingi bozala batomboki me ya priere yango ndeko na nga yango nde ntina oyo toyeli na pokwa ya lelo tokozwa temps ete toadore nzambe tobondela toyoka liloba na nzambe tobondela toatake pe bango pe totika butu na biso na maboko na nzambe ndeko na ngai soki ozali kosala bongo mikolo nyonso ke ozotambola na kobanga nzambe ndeko na ngai okomona nzambe akomimonisa kati na bomoi na biso ndeko na ngai diable azobanga mutu te akobanga yo te mwa sainteté na yo ya moke wana kokanisa teke akobanga yo abanga na yo mutu te yango esengeli mutu nyonso oyo ngai nazokamba ete bolamuka na prière ndenge apôtre Paul alobi ete bozala ba imitateur na ye elikoloba ke ndenge ye pa azali ya bino pe boza ndenge pe ngai nazomema bino ya bokoma bongo batu ya moto na prière batomboki na prière. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons,
nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous te louons, nous te louons, alléluia. Alléluia, nous te louons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Oh, merci Jésus, oh, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, Azanzambe, alléluia, Azanzambe, alléluia. Alléluia, Azanzambe, alléluia. Alléluia, kita yo sala, alléluia. Alléluia, Azaawa, alléluia, Azaawa, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, alléluia. 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 Zoa position malamu, kola late, to bandi kwa do renzombe. Evike to tangole mingi, nzoto ezali ya kolemba, kolanda nzoto te, nzoto o, elingaka prière te. Alléluia. Zoa position ya kelio, bitumbananu ya ligoso contre la faiblesse et contre le sommeil. Bundisa fatigue, n'importe lelo. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Nzambe oyo, la précision de ce sundula oyo. Bénissons-le, exaltons-le. Le nom de celui qui vit au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, ô Seigneur notre Dieu. Bandako kumisae, kumisa nzambe. Mosusu ajalite, oya kosunga biso lokola ye azalite. Nzambe oyo abateli yonanga. Alléluia, tobandi mbula ya sika, tozali koshemine, malembe. Alléluia, ebele tobanda na bango, bazali susu na bongo ite. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia, ndeko nanga soki ozali nanu, débutante, prière bakendeke, oya lisanga bakendeke, ndenge kaka mokabi azali kopesa sujet, kosote nanu sujet te, okei kobunda, okei kokota na ba problème na yo, nanu te. Yango nde il faut tozala na harmonie spirituelle tina oyo tozokambela bino yango wana. Yango tozokumisa ye nano yo na ngai toeleve le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Totomboli Yesu na bandako na biso, Yesu kaka na ministère oyo kaka Yesu na vie chrétienne kaka yango wana. Mukolo makambo ye wana Yesu.
mais yo kokota na ba doctrine pona nini, okokota na ba église pona nini. Élevons-le, bénissons son nom est grand, son nom est merveilleux, il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Nzambe ya bongo inanga ekumisa ye na oyo oyebeliye azanani pona yo mobateli malamu mosungu ya kokama Nzambe oyo apesa yo bana okoma mama mabota okoma tata mabota ndeko na nga kumisa ye Nzambe oyo apesa yo libala Nzambe oyo apesa yo ekanisa la atalika moko o Nzambe asalela yo kumisa ye na pokwa lelo. Bénissons son nom, exaltons le nom de notre Dieu. Tozotombola evri ya croix kuna asopa makila na ye pona biso pona kobikisa biso lelo tokoma bana Nzambe ndeko na ngai sans ye liboso ya banchor tozate yaya liboso ya banchor yo nani le sang Jésus merci Seigneur, merci Seigneur, intouchable. Tozokumisa ye pada every akwa to tombola Yesu na banana yo na ndaku na yo na libala na yo mingi mabale zosi la biso pona ni pote tozo prier to priaka pona mabala te bandela haleluya kokasate ke zo ke de bien de lo le bien que vous allez tous bien le bien de konanga alléluia. Élevons Jésus dans nos maisons alléluia na mankanisi na biso na nyonso tozali kosala tozo kumisa ye Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, ton sanctifié kombonaye, na pokwa de l'eau, na banzela nyonso na zali ko tombola, na tomboli kombonayo, na famille nanga, to tombola kombona Yesu, na ndako wana, place ozali komona la passion na, soki toyebaka ko élever kombona Nzambe. Bien-aimé, ton le Seigneur bakende qui était Seigneur, apprends-nous à prier, yebisa bango ke bolo ba ete que ton règne vienne. Alléluia, tozobele la reine ya Nzambe na mitema na biso papa na fongoli yo motema ovanda kati na nga ovanda kati na bana na nga na pesi yo bana na nga na pesi yo ndako na nga na pesi yo ministère o na pesi yo peuple o papa vanda na mitema na bango. Alléluia, que régner que régner na yo papa yo de ozwa contrôle ya nyonso ozwa contrôle na nga ozwa contrôle na bango ozwa contrôle na ministère o na ba prière nyonso ya pokwa ya tongo na activité nyonso ezali kosalema na yo na ministère o papa zwa contrôle ya nyonso kosote sujeté ndekolanga tozokumisa ye kumisa ye Nzambe apesi yo santé pendant le 1er janvier ti lelo naza na santé malamu kumisa ye ndekolanga soki oyebaka oyo bazali na bakoma na minute oyo bazali na basoin palliatif biso toleki bango te papa merci papa ngai naleki bango te bayo bakufi banda babanto bandi mbula oyo Jésus na ngai naleki bango te. Je te suis seulement infiniment très reconnaissant. Alléluia, merci le roi de rois. Alléluia. Papa mbula oyo susu na maboko na yo batele biso susu Nzambe tata Mungu na asimba biso te Mungu na abebisa biso te au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Oh le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé ton le Seigneur. Ata ibito bandi kosenga mona Nzambe likolo na biso alimisa biso na mabe na biso na ba erreur na biso na manquement na biso. Alléluia. Miso oyo pe ezali komona. Alléluia. Mato ezali koyoka. Nzambe tata, si tu gardais les souvenirs de nos iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardonne à eux, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Seigneur, efface tous mes péchés. Jette-le au fond de la mer. Alléluia. Nzambe tata, tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Il est écrit que tu as été offert pour nos péchés, mais tu es ressuscité pour notre justification. Au nom de Jésus, soko zalinano na ebandelo ebendenge ba prière kate siko to komi na période na moment où tozali ko senga bolimbisi epai na Nzambe. Alléluia. Yango de nazali ko bongisa ete to banda ko koma ete mais la séance sous il y a intercession générale de l'église à la carton sous et ben dans la paix la samedi car le collabore au nom puissant de Jésus bon de là. Alléluia. Mawana Nzambe dikolo na biso biso nyonso ezate ke yo soke na sujet oya yo te
Alléluia, biso nyonso mana nzombe likolo na biso limbisa bana na ngai nzombe limbisa libota na ngai papa mana yo ezala likolo na bango yango ntina oyo ekoma marke croix au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ntango ozobondela bongo nzambe azali kointervenir mpona kosunga bango ete bakoma ya ye. Alléluia, nzombe tata. Alléluia, tozosenga justification. Romains chapitre 4, verset 25, il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Justifie-nous, Seigneur. Papa, l'on baptisation sur le monde des ténèbres n'est-il pas écrit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation mon côté, accusation mon côté, les colonnes en main, papa. Yo que la maman n'a pas aller l'eau. Bien-aimé, ça c'est vite au Sengi. Makila Yesu Kristo, makila na ilonga, makila na mbuya, makila iganga, makila telema, na bomo inanga, nandaku oyo, ndeko na ngai liosambo ya makila kozanga yango te, ezali makambo spirituel okomona makila na misu te, mais tango tozobondela ezali kosalema na biloko nyonso bana na ngai bazali kolia, na biloko nyonso ngai nazali kolia, nasopi yango makila ya Yesu, na bilamba na ndako oyo na nyonso na kosimba makila puissance ya makila est neutralisé nyonso. Le sang de Jésus, Seigneur, lave mon cœur, lave-moi. Alléluia. Mitema ebele basana mitema mbindo tango nyonso mpona opriaka te ke Seigneur asokola motema na yo makila Yesu. Alléluia, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi complètement au nom de Jésus-Christ. Non seulement il y a la puissance dans le sang, il y a aussi la victoire. Alléluia. Nous offrons la victoire. Na bomo inangai, na santé nanga, na finance nanga, na bana nanga, na zotatule longa, au nom puissant de Jésus. Mbula oyo, vie nanga mobima, na ministère oyo, Seigneur, na santé, na finance, na nyonso, na tatule longa, na peuple oyo, pesinga papa, pesabango elonga, nous allons plus que vainqueur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Il est écrit que Kunana Nikoloba, longa Kipona Tila Makila, Bisope Anase, Yesu Nama, Tolonga Pola Makila, Satana longa bisote, Munguna longa bisote, maladie, Kufate, Ozota Tule longa, Napokwa Lelo, Nanyoso Kosala, Mbuda Oyo, Nanyoso Kosala, Nadina. Alléluia, Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, nom puissant de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours Seigneur, Mourimo Santo Manzambe, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces. Alléluia, Mourimo Santo Kamba. Alléluia, Papa. Inspire-moi, parle-moi, conduis-moi. Alléluia, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu. Alléluia, Zambé, tata salanga flamme de feu. Kaya batu mingi bazali ko katema kama sama po nani bazaka na Saint-Esprit côté Saint-Esprit tango akoya yende muto ko convaincre yo na lisumo mais tango ozali komona que tu t'entêtes toujours dans le mal, donc Saint-Esprit nano a brisé yo te. Alléluia, bénéra Seigneur notre Dieu, accorde le don du Saint-Esprit na peuple o bazali ko na pourquoi lelo. Alléluia, expérimenter, Seigneur, expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, conduis-nous cette année. Et les maîtres pour Zambé, pour la première partie, qui reste à programme d'Abisso. Maman, beaucoup dans Zambé, il y a un débélé la camouille, mon sang. Nathan, on se tend aux alliés consentis, Bolembo invoque le Saint-Esprit. Tant vous au monde qui m'a camé, je tombe le bien, t'es, nous, nous sentons, Souranga, et Nasalani, Nabol de la Dengeni. Alléluia, paye sa moto, il y a prière, Katna. Tant que Nano, paye la moto, t'es la prière, Kaka. Le haut et le bas, le zamoto, le bukunakuto, au komi bapongi, Saint-Esprit de Dieu, Sunga libota oro. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, et chantait comme
Oui, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté, j'ai chanté comme David. La joie du Seigneur est dans la partage na yo na bana si tout bino ba troza na bana. Bien aux amos na mbal ceux qui beaucoup une ambiance oh ya de moana et à divorce et à séparation à ko na kande bato ba commune bo. Alléluia bana bazembo ezali bazembo ya kodim la kisango bana na yo boyemba bo sauter. Alléluia bokutani et boluka ambiance spirituelle wana afin que tolonga munguna yaya abanga mutute mutuana ngone côté la esprit de konanga bengana ye mundisa ye de konanga. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur encore une fois et mbote na pesmino mbote na kombo na Yesu na micro ezali wabino mote Philippe nazali awa et tout bon de là ensemble de konanga sa l'ensemble to lukabatu susu afin que tokoma une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Ndekonanga soki nano o sabona nano te sabone na yo pona ko soutenir musala o bo partager tant aux laiko ya na culte et loko ya liboso ezali ete o like nano o like ndekonanga ndenge na yebisaki bino pona tina ya ba groupe et c'est salami déjà botala na C1 au mon place ba komi rejoindre wana soki o cliquer likolo nango okokota okomona ba groupe ezali wana ezali misatu oponi groupe oyo lingi et bakosenga yo ba coordonnées na yo bancaire ezali ya ba partenaire ba volontaire ezali obligé te ezali obligatoire te yango de nakoya na matière sur les finances ndenge nini ekoko salema na ntango na biso ezali lisusu makambo te oyo ndenge bazolengisa biso soki ofuti boye te oza modi na kote ya bino yango koyeba awa na Christ epai ya Jésus makambo nyonso ekoma volontaire osala ndenge otema na yo elingi yango bokota na bagroupe wana ete bokoma bapartenaire par mois 3 euros ou bien 6 euros ou bien 9 euros na tie place misatu wana ekobebisa ekosilisa budget na yo te mais lobelango likambo moko soki ke ozalaka malade Seigneur nazo contribuer na mosala na yo papa bikisanga na malade soki ke ozoluka libala il faut landisa liloba yango nde ndenge balakisanga yango nde nazolakisa bino eza te okoti na yo kaka okoti kaka mbongo na yo ebandi kokende bongo Seigneur nazo contribuer na mosala na yo na bala Seigneur nazo contribuer na mosala na yo bana pona bana nango protéger bana nango pambula bana okoko pesa mpona bana omoni ke bana wana bakomi ba multimillionnaire oyebite ndenge nzambe asalaka nzambe atikala na nyongo ya mutu te yango wana ndenge mais volontaire soki olingi pete problème eza nango te makambo susu banda to bandi nazosala kaka ngai moko yango ndeko na ngai tokoyoka liloba na nzambe na nsima toko bondela lisusu ndeko na ngai kozala distraite ezala nde tant opesi yango epai na nzambe lokola libonza au nom puissant de Jésus tokomi moment ya koyoka liloba na nzambe. Batata bamama bandeko tokomi moment moko et très crucial moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo ndeko na ngai kolala te konima te pete tokomi na ntango ya pokwa tosali misala totamboli ndeko na ngai nzoto ebandi kolemba ezali diable te ndeko na ngai tikete ozwa position malamu mpe te ezali moment oke tozali kolia bilei na bombo la parole de Dieu yango nde mutu ezali lilo ezali nourriture spirituelle yango nde mutu tozali kolia po ete tozala malamu mpe te na nzoto bosoki olete ndeko na ngai sala 2 jours l'été sala 3 jours l'été okomona ndenge makolo ekolenga ndeko na ngai mais spirituellement tala ebele ozali kolia te tanga maloba na nzambe mutu moi tanga maloba na nzambe iloba yango nde mutu esala nyonso ezali komonana na ezali komonana te iloba na bomo nyonso ekoleka
succès ozali koluka wana ekoleka bambongo wana ozoela wana ekotikala biloko nyonso oyo ya mokili oyo ekotikala encore une fois nayebisa bino ete le jour oyo namona ete la reine mère d'Angleterre bazali kokunda ye babilembo nyonso ya Grande-Bretagne bazali kopikola ye yango keno ekoki kokende te efetikala ndeko nanga bamilio wana ozali koluka ekotikala ndeko nanga etonga bandako ezali mabe te somba mituka ezali mabe te soki okufi lelo ndeko nanga mituka etikali nyonso etikali mais est-ce que oza na parole Alléluia, yango des paroles de mutu ekokende kotelebisa biso liboso na nzambe ndeko nanga est-ce que ozali wana na pokwa lelo aloba na bango allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Aloba, keba, okoma ba disciple. Est-ce que c'est comme un disciple? Tout le monde, pourquoi aller là? Peut-être qu'on banda ko continuer pour ce qui est comme disciple. Nana ngokuto disciple. Yonde disciple. Kala ndenge okota kaba prier. Est-ce que ce monde un soldat a quelque côté na armée, un recrue à côté na armée? Akomi kozonga pa mama na bango eza te dekolanga akomi botikanga nakende nano classe ya soki oye kokota mosala soda. Alléluia. Botika nalala tinga ye pa mama na biso bana kolala ti 9h dekolanga bona okobanda kozwa chikote kuna ezaka masekite tala bato ya mokili ndenge ezali biso nde kutu bana nzambe nde totosaka nzambe te makambo wana kende kosala baoyo bazokota na occultisme okende kosala totanga balivre mosusu toyoka masolo ke kuna soki baza na bareunion na bango oye kokota na retard ya 1 minute kaka punition oyo okozwa olapa ke plus jamais nakokoya susu retard mais biso bana nzambe tala kutu bapriere na ndako na yo na telefone na yo na ordinateur na yo yake odeplace te obebisi titre de transport te yaya on dirait que bakanga yo singa na makasi po ete okota ndeko na ngai tala biso le soi-disant bana nzambe makambo tozosala epa diable nini kuna ezalaka kaka kotosa obligatoire. Est-ce que ozoya nzambe disciple osokoma disciple osombaka ye osomba biblia na yo ndeko na ngai onrede nayebisi bino ke tala na description balien ezali yake osomba bible na yo ebien kende na librairie na ville na bino wana kende koluka bible papier. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Après tes soki ke nano komi disciple te nyonso ozosala wana mosala ya punda ndeko na ngai wana bondela nzambe akoyoka te nzambe batela bana akobatela te nzambe batela famille aza nzambe ya baprincipe aza mutu te ayoka basentiment oyo biso toyokaka osokoma disciple yango mpe nakotika bino na nzela te ke namema bino mosika ozokende voyage oza na passeport te oza na billet ozokende ti okomi ti na aéroport ngai nazosala bino ni tozonga yaya zonga nano osalisa nano carte d'identité osalisi nano passeport oyekoluka visa sikoyo lokola oza na billet wana nde okovoyage te ngai nakovoyage billet yango na aéroport wana bakoyebisa yo ke awa bato balekaka awa il faut kaka ozala na passeport pays étranger sans passeport okokende ndenge pays wana eske baautorize yo yesu asa autorize yo nano koma zongela nano na ebandeli bamatela boye nazoganga boye yango nde profondeur yango nde fondement ya foi chrétienne pesa nano motema epai na nzambe.
Alléluia, tant que nimi comme un disciple tout fait, que Moutuba Tinda Yote, et puis toujours au côté qui est dans l'église, n'a bien eu une colo. Alléluia, et que Bible, et bon colo, tant la Bible est colonna, yango obengama aux disciples. Et bien-aimé dans le Seigneur, Balobi était un disciple et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. Alléluia. Zalaki ko persévérer. Wapi molende na yo. Yope mutu molende yope. Yope mutu molende. Et la ko prier. Ba prière personnelle. Est-ce que vous allez faire n'angoko? Celui qui est au cambiote, celui qui est au landité, ba 1000 prières au landakawanate. Yaya. Au côté de mes la wapi. Pas de disciple. Sabino ezali religion te que non être to sangani to que tu encore to prier to non ah il y a makambo spirituel il persévérer dans la communion d'engue to zali boye il est le que tango biso bana nzambe to sangani tango de la gloire de Dieu na zo danga boye pa de ko na pete na hebitina yango de zali base échec ya bana nzambe bele base échec il y a l'église et que enseignement égalité. Alléluia. Dans le Seigneur, na lundi sur bongo, que pour te changer. Nazo kamba batu ya théorie te que yo ki na yo kako boaki non. Nazo kamba batu ok bako même makambo ensemble en pratique. Alors que avec la communion, nazalaki ko prier ensemble. Ya bon de la alléluia. Communion fraternelle, que sangana ndenge to sangani bohe. Peut-être na spirituel, donc distanciel, égalité de kolanga, alléluia, la mouka, tangaka Bible na yo, alléluia, na pourquoi alléluia toujours zongela, et tous en a temps ya prière nini na pourquoi alléluia, kata ya combat spirituel, ya bondela, mais bunda na prière. Exemple na biso développé ce qui nous embassou c'est le l'ennemi mais il y a des biso boy alors dit que banda ko bunisa biso to combattre et to ça ko construire plutôt to allez ko construire et to construire vie na yo na ndenge to lukate obongana mais en même temps ame na lipeka Pete munguna akoyoke le mawa atamukete akobanga yo atamukete la mukana prière dekolanga tomboka na prière. Alléluia, ton fils, nous combattons pour nos familles, pour nos femmes, pour nos enfants. Alléluia, nous devons combattre. Alléluia, tu as quoi prier mon verset biblique. Aussitôt autant de versets, il faut toi prier mon verset biblique. Ephésiens chapitre 6, verset 10, Tina 12, Ephésiens. Et les temps de Seigneur, avant tout temps, la mort va ensemble étiqueter que ndenge ozaliwana ozali ambassadeur ya nzambe mpona bomoi na yo mpona famille na yo mpona bana na yo mpona mobali na yo mpona mwasi na yo mpona libota na yo mpona karte ozovanda ozali ambassadeur ya Kristo mpona mokili oyo ndeko nanga Dieu compte sur toi mais yo ozolembisa makambo olembisa makambo te. Alléluia. Bible elobi na biso nini restez, fortifiez-vous dans le Seigneur par à la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Babosani banchoro, babosani ba marabout, babosani ba magicien. Nous avons un combat spirituel. Ok, diable a banga va nous toucher. Ako banga yote, ako banga ko sambe na yote, ako banga sainteté na yote, ako signé yo, a signé bitumba likolo, ako signé banana yo, ako signé mobali na yo, ako signé mwasi na yo, ako signé libala wana yo, bofandi malamu wana, ako signé finance na yo, ako signé santé na yo, ako signé mama na bino, ako signé papa na bino, ako
akosigné baleki na bino akosigné noko na bino wana okuza akoma ministre wana akoluka ete alalisa ye na sekeli ni famille oyo ngai nalobaki bato bakoki kotelema te bato bakoki kobonga te ndenge nini noko na bango akoma professeur ya université ndenge nini akomi médecin ndenge nini komoni noko oyo médecin akufi ye boyinoko. C'est ça le diable. C'est pourquoi nazobenga butu moko na pokwa lelo ete tobunda zala mobundi zala un combattant, voilà un passionné de Dieu, un combattant spirituel, voilà un guerrier. La prière pour tes enfants, la prière pour ta vie, la prière pour ton mari, la prière pour ton épouse. Combat, bien-aimé, dans le Seigneur, dans mon Dieu, combat contre la sorcellerie de ta famille, combat contre tous les démons. Alléluia. Na immeuble na binoana, na quartier na binoana, na ba ville mususu. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ndenge zalaka, na tango akala na kinga to ke batango na biso, ebike démon moko azaki kombo na ye kini malebo yewana nde moto azalaki ke bana kini bakoki kobonga te omona bana kini français ya malonga bayebi te baklasse batanga te balingi na bango classe bakoma baministre ka bato bawutaka baprovince batoka bawutaka baprovince ntango sikoyo baéglise de réveil ekota Seigneur révélé yango ke non tala boye na kini ezalaka boye bapriere etoka ndenge bozomona kutu baeglise etondana na bato mosusu bakoma baeglise yango ebele bapaster yango ebele mokolo mosala kutu azolobake elanga na ye eza monene me basali baza moke yo ozomona ke seigneur soko bango ata kutu ke na lupango moko 10 église yango mpona nini po ete ezalaki po ete edélivre satisfaction ezalaki ezalaki ma ministre kaka bazowuta kaka baprovince kaka baprofesseur université bana kini te yaya yango nde ntango sikoyo badeloge ndemo wana tala président ye wana mana kini tala bana kini mpe bafungwana ebele biso bato ya ntango wana bato toyebi révélation wana yango ndeko na nga yango ntango yo kotelema na famille na bino na ya okomona ndenge nzambe akosala na baguerrier. Alléluia. Tozosilisa na Luc chapitre 10 verset 19. Le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Asa pesi au pouvoir wana kobanga te oloti ndoto mabe kobanga te omoni likambo mabe na famille kobanga te omoni likambo na bana kobanga te omoni likambo na mobali kobanga te bondela brise yango détruire yango oza na pouvoir wana tika yesu ayelaki yango wana bandeko boyebaka mpona nini yesu ayaki kosauve biso na nini aye kopesa biso baarme po ete biso tokoma makasi mpe tokanda kobimisa bancor. Alleluya. yango ozomonaka etan mosusu na famille bakomi koyina yo kaka mpona okoganga yo togangaka wana. Alléluia. Tout ce qui en a bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas dit que je vais vous donner le pouvoir. Non, je vous donnerai le pouvoir. Non, mais il nous a déjà donné. Alléluia. Parce que pourquoi les autres pour l'exhortation. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment te reconnaissants pour ce moment favorable. Et tu viens de nous accorder pour que nous puissions partager la parole, pour que nous puissions manger, Seigneur notre Dieu, à ta table. Alléluia, que toute la gloire te revient, que tout l'honneur te revient. À toi la gloire, Seigneur. À toi la magnificence. À toi l'honneur pour des siècles, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui est dans le ciel, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui a entre tes mains la force et la puissance, n'est-ce pas? Toi notre Dieu qui domine sur tout. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, pourquoi les azali ko dominer les colonnes, ko banga nchor mokote, ndekolanga, ko banga maladi wana te, ko banga ko tula wana te, me bundisa de yango, onyo so mona li bosso. Alléluia. Bundisa yango ndekolanga. La Bible me dit que celui qui est en nous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Mais notre Dieu, notre Jésus qui est en nous, Jésus est plus puissant que Satan. Jésus est plus fort que Satan. Pourquoi le règne de Dieu,
règne ensemble, na bongo et na Seigneur notre Dieu, et régner, soit contrôle, il y a vie dans la soit contrôle, il y a banane dans la soit contrôle, il y a ministère, le royaume des cieux, ministère, dans mon beaucoup d'ailleurs, ensemble, soit contrôle, il y a non sauvé, règne ensemble, dans mon thème, alléluia, Congola motema, beaucoup la beaucoup de Congola motema, ce que ce Congola renouvelé, comme n'a pas alléluia. Et pas dans un Seigneur notre Dieu, à renouveler foi dans ma épaille, yo que dans nos divates, benga kolo avant d'atteindre yo makas na biso ngwana. Parce que sans Jésus, il faut faire bachoria, bakonika yo kala na seconde. Alléluia, sans Jésus. Comment on a dit sans Jésus, on a des candles à le royaume de Dieu et vendre alléluia, béni le royaume de Dieu. Royaume de Dieu, papa, que ton règne vienne, règne na yo, papa, na famille, alléluia, moko la moko azaliko dédié mobali na yo, dédié mwasi na yo, dédié bana, dédié famille na yo epai na papa na kabel ko dédié liko na ko kaba Seigneur na kabel yo bana na nga papa na kabel yo alléluia sombe tatali botana nga soa bango sombe touché bango bango kina okolo abeli biso na ko zola na ba petite prière égocentrique wana bondela je peux quoi aller yo pourquoi il y a combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toko ya ko développer la moto tangi mais toko ya ko développer dans la liste ya ba oyo bazali ko bundisa biso que nos ennemis sont nombreux. Yango to dédié nano mambota na biso et pas dans le Seigneur du botalanga. Allez ba yo du botalanga ba batela mai pa na yo. Ana na ngai et pa na yo. Ana ngai ba batela ma et pa na yo. Seigneur mon côté à Simba bango. Mon côté à Simba zina nga. Mon côté à Simba, Seigneur, alléluia, la protection de Dieu, que Dieu nous protège. De la tête que sans que osanga la protection, protection, bouclier, il y a foi, protéger mon chapitre 1, et la foi, les a bouclier, et ce que vous en avez fait, il y a un bouclier que vous allez mettre, ce que vous en avez fait. Seigneur, protège-moi, protège ce ministère, protège ce peuple. Alléluia, papa, petit, nous avons touché Bangote, nous avons touché famille, la famille, au nom puissant de Jésus. Papa, kota bitumba na biso ndeko na ngai tokoti na prière ya combat spirituel ya pokwa ya lelo tozobelela nano kolo papa kota bitumba nga alléluia ce que za malade il va être Seigneur ya kota bitumba ya malade bitumba ya pauvreté bitumba ya kotula bitumba nyonso etelemi liboso na nga alléluia Seigneur kota Seigneur combat tous ceux qui me combattent alléluia ils sont nombreux alléluia bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Yango kobundisaka mutu na nzoto te, koyinaka mutu te, kokanga mutu na prison ya motema na yo te, kozala na mutu te ke olobisaka mutu te, lobake mutu wana osala nyonso me ye ali kolobisa yo te, makala moto na mutu na me yo te, eza na ba ligne rouge mosusu obisa bana nzambe tokoki kofranchir te ndeko na nga. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et dans la moussala, et dans la famille, alléluia. Et dans la ligne, Batuba, Swan, mais yote, Bamana, Alba, Kutu, société. Alléluia. Mon ensemble, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. La domination, mais sur le plan spirituel, il dit que le babot. Ton sous-ses arrêtés, na divana, wana tala nyoka mene, halala kawana, hazala kawana, yamwende komba otusa na mwana. Soki ba fongo liyo misi na ndako wana kutoro, ufanda susu te yamwende, okota na ndako wana, ndako oyo.
démon mon côté, esprit mon côté, au nom de Jésus, Yambonde, Alingete, Nakamba, va combattant, va tout ok, va Kasumuka, na prière, va tout ok, va Tomboka, na prière, va démon, va Yoka, na va prière, les mains, va prière, les mains, et j'allais tant, vous allez quoi, adorer, tant, vous allez coco, ça, va dossier, n'a besoin de pas une exemple, mais tant, comme il est côté, il y a va démon, je vois que tant tous nanda qu'on a été dérangé, va tout est tomboka la prière en gopé quand on dit que pour kambabino te yomoko dans la pepe na ba prière personnelle na tozo bonde la pepe tozo yekola na la kana tant oya yomoko que yo tomboki na prière ozoganga alléluia ozolo banzela nzela au nom puissant de Jésus comme dans Moussala il commence à murmurer de prière na mutuka na ba train ozo murmurer ba prière. Alléluia, nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, l'esprit à Kanda que nous, il faut, et Philippe, wana, il y a diable a appris que oh à coller on a c'est à cause de la promotion. Ce que biso oya ko sakana makambanza. Ba démon so ba luki sakayo ba chami bali na nzele bele ba taba bongo ba cha orgueil ba cha kamnyo so ba zwa kayo te meto ko zwa ndenge ni de ma toujours dans la foi. Seigneur, combat tous ceux-là qui nous combattent, tous les sorciers, tous les esprits des champs. Alléluia. Et les dons le Seigneur, des sujets, et dans le Seigneur nous a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit encore que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, j'ai détruit, Bondela, Bandako Bebisa, Misala Nyonso, Yamunguna, Katinanda Kunayo, Katina Dinayo, Alléluia, Nimuna, Achat Bosona, je détruis toute la puissance des ténèbres, je détruis toutes les forces des ténèbres. Seigneur, Seigneur Papa, est-ce que au coquille kolonga coupe et lui que sur le plan spirituel, coupe bébé. Baby ça nyonso au nom de Jésus. Ma porte nyonso kangama, na bouki yango, ba limitation na bouki yango. Ya soko miebi alikambu songolo, soke ezali ko tout la briser et li koloba. Je te sais ba forcer yo ke obala te briser ni wana. Briser les nyonso ya famille. Alléluia, au nom de Jésus, balien nyonso ya bâtiment wana, balien nyonso ya pays wana ofandi, balien nyonso wana. Alléluia, musala wana place au salaka naba okitiste, briser balien nyonso, ba chaîne nyonso. Yango deko détruire et ya diable yango. Yango de temps nazali ko yebisa bino ko tomboka na prière ata ozana sujet précis. Œuvre ya diable ozolo bakaka ke œuvre nyonso ezali ya diable. Katina ndako oyo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, démon, ce esprit, la sorcellerie, sort de ma famille, dégage au nom de Jésus. Alléluia. Nandaku, oh papa, je ne peux pas cohabiter avec un démon ou avec un esprit quelconque. Seigneur, Ndaku, oh sanctifié, Ndaku, oh purifié, Ndaku, oh Seigneur, notre démon, ce bima, au nom de Jésus-Christ. Si j'ai Yasuka été ce Kabutuna Bissam, beaucoup de retour à l'esprit du terre. Nous sommes dit à ténèbres. Et Bongi c'est contre Bomonado. Et Zongue la Bango. Au nom puissant de Jésus. Et Zongue la Bango. Alléluia, Papa Kandana Yoko et la Bango. Au nom de Jésus, retour à l'esprit du terre. Au nom de Jésus, c'est contre Banananga. Au nom de Jésus, contre Bomonanga. Maladie, Zongue la Bango. Coupe Zongue la Bango. Alléluia, mon pangana, Seigneur, il a sans pitié. Au nom puissant de Jésus, retour à l'esprit du terre. La ça qui nous était. Prière, il y a retour à l'esprit du terre. Qui vous connaît, soit qu'il y a retour à l'esprit du terre. Seigneur, Baxida Nyonso, Bango Batia, Botonanga, Bango Moko Bakoye, Malade, Bango Moko Barabela. Au nom puissant de Jésus, Nyonso Zongela Bango, Nakombo na Yesu. Nekonangai, Tozanatan, Yakoba était Batouala. Tango to badi kotika butu na biso na maboko na nzambe wana abatela bomo ila yo abatela bana na yo Seigneur butu na biso na maboko na yo te muto loba ete bongi na biso ekozala
ya mutungicité, papa, et sommeil nanga, et dans la mutungicité, au nom de Jésus, et dans la banananga, et dans la famille nanga, et dans la communauté, au peuple, au papa. Abondeli ete o batela bango, batela bana na bango, batela mibali na bango, o batela basi na bango. Au nom de Jésus, bien-aimé, to bandi pour écouter le son de Jésus, écouter du son na boutou, alléluia. Au nom de Jésus, na ma demeure na biso papa, makila et sécurisé biso et protégé moko na moko. Ma profond sommeil na biso, na ma boko na yo papa tobo. Et Seigneur, contacte dans le monde des ténèbres, et dans la biso va parents, et dans la bana na biso zambe tata toboi, na bana na biso toboi, na biso boko, toko mayayo, munguna asa, a touché biso te papa, et to la halate, le kola paga, visitez biso Seigneur, parle-nous Seigneur, na ma profond sommeil na biso zambe, inconscience ya mon côté diable la salle yango, subconscience ya mon côté diable la salle yango, au nom de Jésus, munguna la bisote, alléluia, simba bisote, ça mupanga n'importe ya moko la moko, alléluia, le bakina sekel mana mutu, alléluia, déclare l'épée, et beta ma boko pete mupanga na été multiplié, Ézéchiel 21, okutanga okomona ngokuna, alléluia, papa, mupanga, onyo sako ya pete asimba bana na ngai papa, et mupanga na ezala na pitié, ata ya mukete. Alléluia, Seigneur, armée céleste, nous de la biso et de la banane biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu, na balento et na biso, na banbeto tozola, papa, oh, azali na phénomène, ya femme de nuit, Marie de nuit, Seigneur, natie, Seigneur, notre Dieu, limite, ya makila, ete basimba te ba, nyonso pese na kamba, moko te asimba bango, protéger bango. Na prié le bon délit, il y a papa spirituel au nom puissant de Jésus, protégé bana au nom de Jésus, ba pongi na bango, ya ba famille na bango, et dans la kimia, na kombo na Yesu famille, na paix lokola, Seigneur notre Dieu, au protéger bango, Seigneur pongi na bango, et dans la kimia, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce en abondance, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous, qu'il vous donne tous ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété, et bien maintenant le Seigneur Tokoko Bosanate, tout le bataille de Bamoko Pona Congo, à la Mabélia Congo, ils allaient convoiter dans ma paille, et aussi qui président, et qui gouvernement, et qui m'a belé nyonso, et ma rouane, ma étranger, ma zoata centimètre mon côté, Seigneur. Miki samboka wana pesa kimia guerre wana to tindiki yango ebima na mabele ya Congo kota na Rwanda au nom puissant de Jésus au renverser gouvernement wana sanguinaire wana Hitler africain wana to kwesiye na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Alléluia. Yo oyo bondela kinanga na pourquoi lelo zobela loboko na Zambe bikisa yo Zambe nga visiter moko na moko. Pour problème ya moko na moko katina bino a touché bino ya no la bino. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekolanga yangonde, yaka pokwa nyonso ete to bondela, to bundisa munguna, mitumba ya molimo ezali ya mikolo na mikolo, ata ko etikali 2 minutes okufa. Diable akobundisa yo, dekolanga. Toka ba communiquer na biso communiquer ezali pe kokota na partie ya culte komati na suka pote koma un disciple tout fait de konanga ya liboso tala na vidéo na yo ozomona na sewana ezali na place ba komi rejoindre okota na ministère ezana posa ya ba ya ba partenaire volontaire kota soki okliquer likolo ya rejoindre wana oromona kuna 3 groupes ezali oponi groupe omonique par mois ezali par mois 3 euros na yo 7 euros na yo bien 10 euros na yo
ekobanda kosunga musala na nzambe metango zopesa landisa maloba na ozopesa opesa tendenge tokende na église oke okwaki na yoka boye non landisa liloba ke nini okolinga nzambe asala pona yo pona bana na yo pona venir na yo pona ni yango dekolanga yango kaka na se wana ya video na yo ozomona eza bato moko batelemi wana na ba t-shirt wana ezali boutique na biso ya ministère yango tokomi makambo ebele tokomi Jésus t'aime Dieu est ma force et soki okoti kuna na kati okomona pe nakomi susu mpona ntina ya Congo mpona kosoutenir Congo ke stop na ndenge bozoboma bato kuna ete mosusu ke je suis RDC yango nde somba atako ke ezali na gu na yo te somba kaka mpona kosoutenir ministère boutique wana ezali ya ministère à part ba t-shirt eza na ba accessoires mosusu eza ebele basak odo ezali bakopo ezali ou bien soki oza bato oyo balingaka ke to personnalise yango na nkombo na yo nkombo ou bien oza na logo moko boye olingi ete tosala yo ou bien bato ya ba t-shirt ya ba fête ya ba mariage soki ke boza na posa ezali boutique ya ministère ozwi contact na biso tokosalela yo mais somba ta eloko moko mpona kosoutenir ministère soki okoti kuna ezali baboutique lokola baboutique nyonso ezali en ligne lokola baamazon lokola baboutique nyonso yo moko kaka osombi na yo bakoya kotikela yo ti na ndako eza ya biso mpe mpona kosoutenir mosala nzambe etala na chat na yo place tosalaka bacommentaire en direct wana kasi symbole moko ya dollar ezali soki oklike likolo nango okomona bakomi ke esomba boye oklike lisusu mbala mibale sikoyo bakotandela yo ezobanda na ba 2 euros 5 euros mais mpona oyo okokopesa offrande na yo en direct ndenge toza boye ou bien soutien na yo ou bien nyonso olingi action de grâce na yo okoki kopesa à travers nzela wana à part wana na description okokuta bacoordonnées bancaire toza na compte bancaire ezali tozali mpe na compte ya paypal ezali à part wana bien aimé baprogramme na biso ezali comme d'habitude pokwa nyonso ndenge toza boye toza na kitu oyo avant ya kokende kolala zala disciple yaka tocombattre ensemble tongo mpe kobanda lundi ti vendredi wana nde tozalaka na 6 heures baheure nyonso nazopesa ezali ya Paris mpe ya Bruxelles mais na samedi na dimanche wana nde tosanganaka na 5h30 et na mokolo nyonso ya poste donc samedi nyonso nangonga 18h toza na plus ou moins 20 minutes mpona kointercéder mpona ntina ya Congo dimanche nyonso mpe na 18h tozali na baenseignement biblique ndeko na nga yango soki nano sabone te sabone na yo mpona kosoutenir mosala oyo ndeko na nga puis bopartage na bato mosusu bozala actif bozala bainactif te nzambe alingi bainactif te zala ntango ozali koya eloko ya liboso olaike nano obien bokoma koya te ke ovandi na yo kaka bongo wana nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga bozala actif yango ndeko na nga tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.